Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut à tous les fidèles de Congo Check Check TV avec votre humble servante Darling Love la Canona. Bambote partout place vos amis. Botama mloubo ka sentiment. Mbote accord na mon boss, mon patron. Papa si mon tombeau depuis Allemagne. Mbote na yo papa. Pourquoi pas na George Djunga. Mon vieux moi sur l'arabien. George Djunga mbote na yo. Na Freddy Chibangu AG-Trad, patron de patron. Mbote na yo daddy. Toujours Darling Love na émission na ye, vous avez droit de savoir toujours kaka ba analyse ndenge to ke sala affaire trésor pour tout bino soboye biango ba journaliste nyo ba sala ki yango ma chose grave oye comme il lelo ezala tanti na biso moko na poto na tanga vraiment mboka te na kota vraiment te ngala saka juste analyse tanti na biso wana Glorio Langi obino soboye bi ayambaki tanti na ayambaki trésor tant avec une king ayambi trésor ma tanti na biso wana abengi Gloria fingi Gloria bi azana besoin ya ko répondre ye parce que marambu oyo afinga ki ye à côté qui vraiment na vie privée na ye afingi ba parents na ye afingi libota Gloria vraiment zaye na kanda tant do solo la na ye vraiment boyoka explication ya Gloria nenge Glorio Langi alobi puis na kozonga pona sala bino kaka toujours analyse na pesa na conseil na suka nenge Darling Love va mesana vraiment couper ça. Vous pensez que le trésor va corrompre la cambie? On va misser pas corrompre un trésor. Trésor corrompre la cambie. Je te clair, on n'a pas bien dans la relation. Na bengi camarade trésor qui va tout respect parce que pour vendre na ba poto parce que le boyer ba tout. Parce que bon le numéro de trésor ça le sur ma téléphone. Je me suis sacrifié la air à refaire la ndap pour na bini pour que le trésor bout. Vous dites que trésor on peut bien nous encourager bien rappeler maman non plus le trésor aller sur pour bana Gloria maman quand maman quand maman na so son adresse pas pour benga maman comme maman na bota na 9 mois na pas changer na hôpital te la so boy bité maman na muta bota na zemi na boti na 9 mois tu vois Gloria Langi la fille de Blanchard Loanjola et maman Félix Boketu Olangi maman Félix Boketu Olangi maman Félix boti biso 5 mois fatka na 4 Blanchard a boti biso toza ebele leki nga naza yaya na Gloria Langi na zambo naza papa biso oui azapo le kama bota biso ebele Gloria Langi yeba onil yeba baba Christiana il y a Benjamin Gloria Langi famille nombreuse les qui Irène les qui Rifi les qui Blondé les qui Ata les qui Elvis les qui Milo une famille nombreuse zina on tout cas moi na zoba afamanga babola oui tonzi to babola nga papa na Blanchard masoza mobola ma vision sans emballer que bien Michel Loanjola ba Jérôme ba Micheline ba Zebele ba leki ba Marie-Michel ba Antoinette ba leki lebele vous pensez vous respecter pas tout pour 5 minutes mais ne voyez pas canyon mais vous avez un danger pour bien retracer pour ton je me suis sacrifié et autrement on va t'en pour tout na bouton téléphone dans la 4 secondes la vie ça va pour même pour passer ça on commence à blaguer avec des jeux de jouer avec des jeux pour au finger à bateau bien quand on mettait fou baguer et ben maman notre trésor à corrompre moi quand on a moi quand on a mouillé non moi quand parce que prévenez qu'il a mouillé nous ana moi on a d'accord mon papa on a dit ça va craquer maman lili tout le monde milongi pour son avec je suis désolé au deux jours parce que c'est sacrifié pour tout le monde maman trésor peut ça sur combien bon on nous a pas combien moi le trésor pour bien notre trésor ça parce que même pas 1000 $.
akotombo la téléphone teka na mama na ngaza anekuta ala lokwa kukanolo batatu bete bano finga mwana moninga mususu ke mwana makam boza maboba. Oh, les gens vont rester ton nit pas banga ba rester tabinote. Qu'est-ce que vous pensez? Moi je peux ngana roza mukala trésor. Bon ba ini ya mwana nzire trésor akoma mama ngai mama yamba. Dela mwana mama yamba na misunanga. Na final dela mwana mama yamba. Tabo ke ba kanoza bo ba bo ba respect vers batou. Le monde ba ki sente bi ka ba danger ba ta ka bi ole ka so ba boni boy ko ka ne ba le ko mona ki bo sukina nene no sukina mona manne. Katana bunga tabo skeba. Biloka ba français ole ka batou, biloka bo la ta bien ko le ka batou, biloka ba na danger ba danger to mona ba yime botonga ba kinte botu moya mo to mona bilo botonga ba kinte. C'est quoi ça? Biloka boy ba to ba blanc ba mboka. Qu'est-ce que vous pensez? Ba so ba bilo ba biso. Bazo ba ba biso mona botu mo ba no finga ba to ba no finga parce que tant je dis imbécile à tout le monde on t'a ma bien makamuna ngal. OK ba na ke bisibino. Oh, boni bo so na ba nani. Ta mama bo tsi ngota ba te fa bien la mona makanga ba mangala mo makango mona ba pese na mbo mama na ba bala kai. OK le lo ba référence mona ko bo za stress ak. Merci beaucoup. Toujours na analyse vraiment à faire trésor pour tout. Batu ya poto ba fan biso sambino vraiment YouTube eza et le côté sambino ba fan biso ya poto vraiment il faut to luko un peu tant tozolo ba makambu to sala makambu ya bien. Na côté la ni Gloriolangi na zate nazo yina batu ya poto non po sambino biso dozate quoi. Affaire trésor pour tout eza couleur. J'espère Bolande qui déjà déclaration il y a trésor pour tout a déclaré que asa prêt à ça la tester à ADN pour na koyeba maman na ye. Gloriolangi asala ki musala na ye comme il faut. Pourquoi tanti na biso ko benga Gloria ko incite Gloria olobike aza corrompu ba pesi mbongo intérêt nini oyo trésor akopesa Gloria mbongo po aloba apesa information moko boyina TV vraiment eza kitoko te ba fan na biso tolingaka bino mingi vraiment po soki totie ba vidéo na YouTube bino ne bopesa biso courage ya kosala encore musala bien comme il faut. Mais ben si tu es journaliste, il faut respecter. Tu as chroniqueur, chroniqueuse, nabino, tu as binemi nabino te. Comment beaucoup comme ça chroniqueuse, journaliste internet, les lots basés sur la valeur te. Ce qui problème est bimi, n'intimité que ce que qui mission oyo. Gloriolangi a salaki na trésor pour tout. Et qui vraiment mami il est landa présenté qui yango na RTNC. N'intimi que tu que mutapota linga benga finga. Pourquoi kaka mutu ya internet absali émission wana ekomi ke lelo obengi ofingi vraiment et sali vraiment soni makasi ezo pesa bien te bino ba fan na biso jamais mona vraiment mutu aswana na ba fan na eza kitoko te pour sambino moi était vraiment Gloria Olangi conseil mukie ngai na musala oyo so ba fingi ona nte ce que non ça bien te le ba mon boss mon patron papa si bu mutombo so ba fingi te ce que non ça bien te eza na ma mususi ya ko répondre na ma mususi ya répondre te mutu wala oui bien sûr a finga ki wa incita ki yo akoma ki na famille mais faut pas que o sale lo moko ya boye o le ba kena so sala droit de réponse to sale li en analyse parce que lelo journaliste internet vraiment comme mal vie na poto journaliste internet a copié ces informations ba o mona eloko la papier OK biso doza wana pendant copier sa bino ba information est vrai lelo pourquoi journaliste internet ba comme binemi ya batu ya poto bata poto lelo ba komi ko sa ba réunion po yango zo mona ke lelo oyo komi oki ba publier journaliste moko boye ba publier mo mtakaleza pona via ba marambu oyo barando oyo. Vraiment, bande ko la miso ya poto, bo changer. Gloriolangi, mingi nga dans le banon, la linga ko mingi, ma soeur chérie. Fallait pas répondre hier, fallait pas répondre à ningo saluana. Tant na solo non na ibisa ki ok. Et ça non peut te ka obligé répondre Emma tellement quand il s'agit ka finga ki na baboti na yo Gloriolangi vraiment azaki vraiment na posa
ya ko répondre bango lelo o musala internet ezokoma ti wapi est-ce que nakala bo bando yeba makambo bando leka na Congo lelo ba journaliste internet ba komi ke soki problème eleki na 10h na 11h déjà besoin de information vraiment pourquoi lelo bisto ko koma salibe journaliste internet aza muto ko finga journaliste internet aza muto exemple na so ya mabe eloko na so ya mabe yongo mona lelo même batu ya poto ba komi ko monter même ba vidéo oh mona plutôt photo oh mutaza ni a monter on elongi ya journaliste tel a chango pour la nini ok biso to zawana pona ko pesa bino basango non ke to za binemi na bino quelque soit ba problème ezali oh tanti moko aloba na ngabi bino ba journaliste internet boyo kotisa ba trouble la banda kuna biso ngabi olobi bongo pona bi oui parce que nga chaque fois so tozo tala émission ya film robo ya tangi nga kombo okaka mbali nga zo lula ya zo lula non e quand na mutu mususu o sepela na mutu o lula est dans le bon et le mo ebo mara batanti na bisa poto ba sœur na ngai vraiment le bo mabino za rende jalousie bon on na jona yo a sepela miso non fi représenter bien za kitoko boy et ça mabete pourquoi yo sala ngo problème so mobile na lobi bongo leo comme si fi wane demi na yo okoluka wana okoluka bano sala ba voice otinda na chaîne boy kingani ozo finga boy non si ko to mozo finga biso est-ce que toza makasi ka toujours osala bino musala non et comme ani muta poto fingi journaliste internet azongi si finalement wana c'est que musala ezoke ko beba bandeko na biso boluka bo changer eza nango pe bien te ko finga na orando to so koma nango ti wapi aussi on ba journaliste biso na biso lelo na Congo ko finga na makasi aussi koto on a oki manika zo déclarer koto ba fingi lisusu makasi alobi ke ba fan ba pekisa ki eke a finga lisusu te mais film ko boya fingi ye même alobi même na marambo boya bêtise ça que ba collection même pas na télé. Vraiment rendre honte au même tu vois. Est-ce que musala ngweko ki ekotambola bien? Ekotambola bien. Yango vraiment la ngeki na sala plus analyse. Il y a affaire ba journaliste internet na mingi ezaka basa poto jamais na mona tonton mon bazo na problème na journaliste za passe. Eza rare ba kamo eza rare. Eza toujours ba basi po nini. Biso to ka bamba na bino te. To sa binemi na bino te to sala bino musala. Tout ça la bino musala to longola bino stress et ça te que ceux qui mobile na yo bota la émission mobile no asepeli na tontino azo présent asepeli na dans le bon yo aussi mutu mususu ngapi na roza la kena lo na sepela ne na bona sepela na metitima bon dans le bon et ça dans oyo bino bo kanisa wana te lelo vraiment comment ka soko lobi o sepela na mutu aseke bozana emos na mobile vraiment rano mo me mango ti wapi vraiment ba ser na biso ya poto bino pe bozala na kin oyo bozala na kin oyo peut-être un peu ba misusu bazala o moni eza mutu misusu o mona aza mposa ya kosala musala ya ki journalisme akoma chroniqueuse mazo vu que azo mona comportement ezoleka ezo silisa ye ezo c'est pour ça ya kosala nga sola na film roboye na Londres ebisinga binga pena na posa ba no présenter mission mais na mona ka monde ba tu ba fingaka baloba ba bêtise bazara na pideur te vraiment nga bongo na kokate pona nini et là msusu ne darling va présenter mission na ko pesa pe mutu msusu gu na ko pesa pe mutu msusu gu atali bo abina na ngape fona ko malokola ye idole nga vraiment faisait darling eza mabete eza bien le lobo comme si ba journaliste internet on dirait bilo mombo ya rosakana affaire mombo eza simple trésor a déclaré makambu na ye gloire langa salaki eloko salaki juste kaka musala na ye pourquoi tanti na msoko luka ko finga eza vraiment mabe eza mabe makasi na condamné binote eza juste conseil na pesi pour sika moto ezali photo bomaka yango kaka toujours nyoso gloire lobaki ya mabe vraiment ba fan na ye bo excuse ye batanzi na mso poto tozana pona ba remarque non ke ko finga na lobango chaque fois bo finga bisote to abamba na binote oka fimo abi ba journée ça internet nyoso nga linga ba ote ba bandu ba bamba na biso non to bo mama ba na binote to sala misala yango zo mona lelo misala ba baby service misala okoma omoni patron na yo
patron na yo moko moyen benga na téléphone ezate parce que pour ni botia nanu ba maman na biso nanu ba sa ba patron na biso nanu botia bango na ba idée mon bo mabe na mutu ke fitel ninga présenter la Congo check bo se kaza mama konza za bo non to ka ndo sala musala quand même bino nde ba fana biso fo bo pesa biso valeur fo bo pesa biso kilo so bo finga biso to ko sa musala na bino ndenge nini to linga bino mingi pour sambino vraiment to ko vivre te bino mbo sala ke YouTube ezala pour to bo na biso te ke na ba pays Afrique awa be monsieur ta la Europe sur 100% bazata na 95 hein bazata na 95 vraiment balandaka vraiment bazali wana toza ba mana bino te toza naka posa on peut sa bino ba information non que to soit naka vraiment to koma wapi merci beaucoup Nabi que Bozaki vraiment est belé. Il y a Kolanda émission, vous avez droit de savoir. Analyse toujours, il y a Darling Love Azaki Wana. Oh, il y a ma bien lobby, vraiment, bon, excusez, ngai. Na défendre kaka, na défendre kaka biso ba journaliste, ça dit ka défense quoi. Naza na avocate, naza chroniqueuse. Oh ya Monique Marambo na lobby elésé, excusez moi vraiment et bozaka toujours branché na chaîne Abino Congo Check TV boza décidé Darling Love boza toujours wana pour le sabino ba information oyo ezoleka. Merci encore na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Merci papa pour la confiance. Merci encore na Georges Djunga, Georges Djunga. Merci mon papa pour na vraiment ba appel na yo ezo sala bien ma kasi ezo sala bien makasi pour ba remarque na wana ezo sala bien makasi merci encore na maman Madongo la patrona moi ça y a fiotingo maman chérie na Suède merci encore na Papi Zilla, honorable Papi Zilla, yakati quoi, mon vieux, to solara ande to yokalaki. Merci encore na mon réalisateur Metiti Manzosa qui est toujours bon mona, ba image kitoko boy son kitoko boy vraiment Metiti Mambozaka toujours branché na chaîne Abino Congo Check TV, borozala de cité, to mon ani, bye. Congo Check TV. Yasiba Mutombo